Bande konangai to continuer deuxième vidéo continuer na deuxième vidéo to saki liboso na saki de vidéo ya liboso o eza deuxième donc o nyonso la vidéo oyo banda na première vidéo oyo ka kuna na lobi message o nzambe apesaki ngai le 1er janvier awa 2022 message o nzambe apesaki ngai na yebisa bana nzambe do yo olandanga na video oyo landa na video wana bongo osukisa na video oyo bien sûr olandi pe video oyo ko banda pe na video oyo osukisi na wana mais na préféré banda na wana po na eza video ya liboso nzambe alobaki il faut video ya liboso na sala na loba makambo wana message oyo ya pesaki na pesa batu do banda na kuna bongo oya kosukisa bandeko na nga na video oyo na se remercier lisusu batu nyonso oyo bobondelaki mpona nga vraiment merci nzamba mona bino soki nasalaki video wana mbangu nazaki santé ezalaki bien te nasi bomonaki eta nazalaki nango santé ezalaki vraiment bien te mais nabaki nasalaka video nazalaki vraiment en forme te mpona kosala video le 27 wana mais nabaki fo nasala video raison na nga nasalaki video wana eza nini raison na nga nasalaki video wana eza nini na expliquer raison o nga nasalaki video wana pona yebisa bana nzambe ke bobondela pona ngai ba raison principale o pena nasalaki video wana ezalaki mibale ya liboso bobondela pona nga pona nini nalobaki bobondela pona nga ezalaki pona mukolo mususu nde kaka nazalaki na nga na besprit de mort ana banda oyebisa bino naza na besprit de mort nazomona makambo nazokufa nazolamuka na obetela bino moko ndenge ezalaki oyo nayebisaka kaka bino ke bobondela mpona nga nzambe atalisaki nga makambo mpona baoyo babondelaka mpona nga do ezalaki mokolo mosusu na moi kaka ezalaki nango na moi nde ezalaka nango kaka na moi boye nalobi nabondela nake na nga na bondeli na nga na moi wana nde na bondeli boye na silisi na rumelaki na nga pete na bondeli na nga kaka na moi wana na vers ba 12h na silisi na telemi na bandosa sa mwa misala na ndako emona yoki mbala moko na yoki mwa kolemba na ngai kuna bima jour ango mais na yoki vraiment mbala moko na yoki mabe moko na nzoto na yoki vraiment mabe na nzoto nde na yoki mabe na nzoto nde mbamonga na bi na yoka bien te tifuna kende kolala nakende kolala nde nakendaki na lali sikole na lali wana nazo sentir nayebi te soki bosantango deja olali mais ozo sentir lokwa pongi oyo lali eleki makasi ondiro lali pongi mo ya makasi penza do pongi mo pendo mwana bosani makambo nyonso na mokili do nayebi te do nga malala pongi ya bongo te pongi ya makasi moko on dirait donc quelque chose vraiment donc obosani nyonso donc kolala moko bizarre nalalaki bongo na moi kolala nalalaki tellement pongi makasi bongo nde esika siko nga na monaki yango eza clair te na monaki yango bien te pongi ni nga nalali makasi boye donc nalali ka moke boye nalamuka boye tokomi soki 22h nga na bi comment nakolala ka miniti moke bonde nalali ka sikoyo nalala pongi ebele boye na moi na moi pe eleki vraiment makasi pongi onasepelai nango te sikoyo na pokwa nango pe tobondeli na biso wana vers ba minuit après tolali le tolali bandeko na nga donde na lali bo nazo sentir penza ko ke nazo kende nazo sentir pe ke nazo kende nazo kufa nazo sentir pe ke nazo kufa après sikoyo mbala moko nazo linga na lamuka moyena lamuka ezate nazo sentir vraiment mabenzo to nango ndie nazo kufa penza na préciser na monguna satan alingaki kobomanga na kokufa moko kendeti na lali na lamuki te ndeti na lali te na lamuki te obien na ndotambo na nzana kwei mbala moka na kufi do liwa o babongisaki vraiment mpona nga ezaki liwa moka bongo po bayebi kende baotia maladi nazobimisango so batieka maladi na bimisango yango na fona kufa briske ndenge ezalelaki siko mokolo yango na lali na lali na senti ke on dirait bien te on a ce qu'on a boutout na senti bien te mbala moko na bagi komona on dirait nde tozala na vie normale boye nazomona ce qu'on nde tozala nde nazala nde tozala na vie normale boye makambo nde tosala na vie normale nazomona
à la presse koyo e moko mona pas na senti ke naza kolala me na oko ningala te. Donc nazo sentir on dirait n'entendez na expliquer. On dirait tozalaka na batu famille bandeko ndeka tozalaka. Nazo sentir ango. Ale moko mona na zongi siko na sentir ke nazo koka koningana te naza ya kolala me moyena bouger loboko na ngeza te moyena lamuka ezate. À la presse ko nazo kende komona sur deuxième makambu nazo mona ba ange nazo mona lokola ville moko kitoko mais nga nazo kende sko na ville wana ezaki vraiment batu balati pembe batu badogi en tout cas nazo mona na musika bisengo moko na musika ezaki nga nazo linga na kende kuna mais nazo freiner nazo boya kokende nazo soki ko na ina kende mona freiner te na koma kuna te ou nazongi lisusu pa na ngai na nzoto na nga nazongi su ndeti na nzoto na nga ale après soki nazonga na nzoto na nga na oluka na bongisa na ningisa loboko na okoka te soki na bandi komituna makambo ezolekela ngai na bandi komituna nga moko o nini nga nazomona naso comprendre te alo moi soki nakomi komona lokwa ndoto toza biso nyonso na famille na nga na bandeko na nga toza biso nyonso do nakomi komona soki moko bongo alele moko mona po ozongi neti na nzoto na yo ale mais ozokolamuka te soki na bandi komituna makambo nini ezosalamela ngai ndemba mo nzambe azobisa nga deni oza na koma ngabi naza na koma na ndenge nini koma na ndenge nini nabi wi ndenge oza na nzoto no mobimba ezosala te ayebisi nga nzoto no mobimba ezosala te do ozokende na liwa nga nabi nakoti koma abi na nga wi okoti koma nga nabi me nga naza na nga na ndako na nga nalali na nga eloko nde namoni ka nazalaki fatigué makasi journée mobimba et puis nalalaki pongi mo ya bien te na moi siko pende na lali boy na omona ke na oko ningisa loboko te eloko te nzamba adi nango za na koma abi nango yebi koma nga na bien na yebi koma abi koma ya nini nga na bi ba koma batu mi bakota koma mingi ta mso alinga kufa nde akokota na koma tomona mutakoti na koma azoningana te azoloba te eloko te apres mikolo akufi misu mpe mbamo alobi na nga misu mpe bazongaka misu mpe akota ekoma me azongi nga na biwi misu mpe omona akomaki vraiment na koma akote na koma me suka na aoningana te eloko te alapres suka nango akozonga ye alobi eta na yo sikoyo yango wana abi eta ya nzoto na yo sikoyo yango wana oza na koma nga na bi pourquoi nga na koza na koma nga nazobela tenge eloko te nga na koma bwendeni mbamo alobi na nga kasi po mukili balingi yo okufa yango moni basali yo boye nga na bia bon yango nazomona place musu na olinga na kende ba ange bazebele boye wabi wi abandi koyebisa nga bandeko na nga ayebisi nga alobi na nga soki mutu aza na koma avivraka esprit na ye vivre deux mondes à la fois alobi na bo esprit na ye vivre deux mondes à la fois ozomona donc vivre na vie na bino ndenge bozalaka boye na mokili et puis vivre lisusu mbala moko na place oyo azokende donc yango esalaka sikoyo ke na temps wana esalaka ke soit mutu fa zonga ou bien soit mutu fa continue nzela akende nga na bia bon alobi na ngeza ndenge wana mbamo siko nga na bi siko nga nazo comprendre eloko moko te me nga eloko nga ka nalingi na ngai te nakende kovivre mondo nazomona wana nga nazolinga nakende komona nalingi komona ngo te atoninga mpona nini olingi komona ngo te nga na bi mpo kuna naomona na mosika bisengo eza makasi na bi kuna naomona bisengo eza makasi epuis nazomona batu bazokosepela batu balati pembe naomona ba ange na musika nazomona vraiment bisengo makasi kuna nga nalingi kokende kuna te nalingi na ngai te kokoma place wana nalingi te abi na nga Deline mutu soki aza na koma ovivre pe kuna alobi na ngango penda abi ovivre pe kuna ozovivre pe kuna na ba ange ozovivre pe na batu pe na mukili boye esprit na yo ezovivre pe na batu ozaka na wona mukili esprit na yo ezovivre pe na batu oyo
yo kende kokuta kuna ndeti ba ange ezalaka ndenge wana ngana bi nayebi ke eza bongo mpo nazomona ngo me ngai nalingi na nga kokende mona ba ange wana te na bisengo wana nyonso nalingi na kokemona te nalingi na kokemona bango te nde nazovivre ka monde oyo nazozala na bandeko na nga nazozala na famille na nga en tout cas yango nde nazosepela atuninga mpona nini ozosepela te ovivre mpe na baange abi bato ebele basepelaka bongo abi adeline bato ebele basepelaka bongo le akoti koma azoke vivre na baange azosepela bisengo eza kuna azovivre yango mais yo pourquoi ozosepela te oke vivre bisengo wana nayebisi eboye antoine nayebi te ezalaki esprit na nga na osola na nzambe na esprit nga nayebi biloko wana mpenza te na boye malgré toyoka masolo na yo tokóma na nsima ale ayebisi nga lobi na nga Adeline ndenge eza wana soki na état na yo oza na koma faut vivre des mondes faut vivre un monde place oyo kokende na place oyo ozalaki esenga siko des mondes à la fois siko après wana okodeside otikala to okende en tout cas nzambe ayebisenga bona yebi kutu teke nzoka mutu soka aza na koma ye mopa kodeside bandeko na nga yango so oza na ndeko na aza na koma sololaka na ye lobaka na ye makambo mpo lere azozonga mwa moke ata bino bomoni aninga nteme azongaka nga namonaki yango akozonga lere azonga mwa moke yo solola na ye lere ozosolola ni ere ozonga akoki koyoka yo mpe akoki kovivre lobaka nde maloba kitoko soki aza na bebe botielaka bebe pembeni wana alelaka bebe alelaka wana ayokaka mawa ya mwana wana azotika mpo bandeko na nga mutu soki aza na koma azovivre deux mondes à la fois azovivre na monde ya baange monde wana akolinga na ye te azonga su na monde na biso ata aza na bebe na maboko aolinga te aobosana na ye bebe wana meletike bino bozotielaka ye bebe wana pembeni bana ne bazoloba ne maloba kitoko ta mosusu ekoki kosala ye mawa bandeko na ye na posa wana ke andima azonga ozomona andima azonga nga nayebaki na nga kutu teke mutu mpe akoki kodeside en tout cas ezaka bamystère ya nzambe nde nzambe ayebisi nga boye aminanga Adeline ozolinga te kokende kokutana na baange koke vivre na bango kuna po olingi ozonga na mokili otika na mokili oyo nga na bi nga bien nalingi te po so nake kutana na baange kuna na olinga te po nazomona yango deya na mosika kuna ambiance eza kuna so nakomi kuna na olinga ozonga te yango naboyi na nga na vivre ambiance wana po so na vivre ambiance wana na olinga na nga ozonga te nde nzambe atituni nga boye pourquoi yo lingi kaka pourquoi yo lingi otika na mokili ozomona bandeko nzambe ya biso aza pe na bakestion moko akotuna yo mpo ana posa akotuna question mpo aza na posa ayebisa yo likambo moko boye akotisa yo likambo na mutuna yo mpe na motema na yo apose no question yo orépondre comme ça ye alakisa yo donc tokenda oka bocomprendre abina nga mpona nini yo olingi no kokufa te oke vivre na baange kuna olingi te olingi na yo kaka ozonga na mokili oyo mpona nini nga nayebisi ye boye bolanda nga nabi nga nalingi na ngai te nakufa sikoyo mpo famille na nga batalelaka nga ozomona famille na nga batalelaka nga soki moto azobela na famille na nga babengaka nga na bondelaka mpona moto wana abiki soki esprit de mort eza na famille na nga nga na bondelaka nyonso yaka kolakisa nga esprit de mort bato mibale balingi bakufa nakotaka mabondeli babikaka nayebi ke na famille na biso eza na bato oyo balia bamakelemba balukaka kofuta banyongo wana mais ngai wana oyebisa nzambe nga binga na bondelaka mpona famille na nga en tout cas nalingi na nga kotika bango te nalingi na nga kotika famille na nga te bona mokuse kaka naloba bongo naloba ye ndenge wana vraiment mpona famille na nga mbamwa alobi na nga ya solo mpenza yo ngozonga na mokili oyo ongozonga nao na mokili oyo tika na mokili oyo mpona famille na yo nga na bi wi mpona famille na nga abi ok problème te tokei na lakso pu na mona boye pu na otambola na mutu me na omone te
nazana muntu mena osola ne mena omonete mbala moka binanga toke ila lo binanga toke mba motoke bima boye na mboka mobo atuningo ebi mboka oyo ebi vilo na tala boye Manchester ozomona na tala boye tobimi na Manchester ponga na fanda na Manchester tobimi na Manchester na Angleterre mba monga na tenga o vila Manchester o Manchester alobi nanga o abi oke eza Manchester kabi o Manchester mba moka alobi eza abi wi eza Manchester abi nanga tala makambo makambo ezole ekoleka awa tala makambo esalama mba mona miniti wana kaka bandeko nanga na oyebisa bino verite namoni batu babimi na bandako ko batu babandi kobime mama de batu bazolela bazobamba mabele mama de nzambo osali biso boye mpona nini mama de okufi kaka boye mama de obeli te nazoyoka tala batu nayebisi bino modele batu babimele na mbokana na Manchester omoni soki bobeta football sikoyo ekipe na bino pays na bino babeta final sikoyo esali ke na final wana bazobeta esali ke nini final wana sikoyo batie sikoyo bio asuka wana nani ezalaka boganye ndenge bato babimaka na balabala ndenge namonaki bato bazobima na balabala nakolela wana na Manchester bazolela mama de nzambo osali biso boye mpona nini mama de bato bazolela mbamunga siko na kamwe nga na bi Manchester bazolela makasi boye ndenge nzambe abi na ngai mokoyo okufa ezala boye abi le kaka bazoyoka sango na yo lobi bayoki ka sango no lobi ke yo lobi le bakoyoka sango no yo kufi bakolela modele oyo ngana bie pour Manchester balinganga te ngana bi na Manchester awa bato balinganga makasi wana oyebisa Seigneur ngabi na Manchester bato balinganga makasi c'est normal nazotala bato noki na mutema na yoki sengo ngana bi nzambe na nga bato na Manchester balingi nga boye balinganga ngana bi oui ngana bien tuka nga vraiment na fanda na mboko nazala na problème na mutu te nazaki bien na bato nyonso c'est normal balelanga modèle oyo c'est normal balelanga boye nazosepela ngana bi Manchester balilinga ye Manchester alobi lobi soki bayoki ka sango bakolela modèle oyo ngana bi ya solo po balinga nga ntuka nayebani mpe makasi na mboko oyo nayebani mpe makasi na mboko yango omoni balelinga boye na rumela mpe na mboka oyo naoloba bi toke mboka mosusu pa toke bima na mboka moko atuninga mboka nini nabi nayebi yango te na abi nanga tala be na tali nabi nayebi yango te abi oyo eza États-Unis abi nanga oyo eza États-Unis ngabi États-Unis bamwa bitala makambo eleka aleba oyoka sango no ekufi bandeko na nga namoni bato na États-Unis modèle bazobima mama de osali biso boye mpona nini mama de oke kaka boye nzambe mpona nini osali biso boye nzambe ozalaki wapi nzambe mpona nini obundeli mama de lini te nzambe isika nazenga bi États-Unis baolelanga boye alobi abi lobi le na États-Unis baoyoka sango yo kufi bakobima modelo bakolela modelo bazobima lokola bato baganye na football mais bango siko ya kolela na États-Unis bazolela mama de nzambo sa biso nazoyoka ndenge bato bazolela na matoi nanga nde nazalaki dans l'espace boye nazomona ville mobimba nazomona epi bato maloba bazoloba nga na oyoka na matoi nanga apui mbamunga na bi États-Unis balinganga boye États-Unis balingi nga boye abikasi na mboka ko États-Unis ese yo fanda na États-Unis ngabi te na fanda na États-Unis ta abikasi tala siko nde bato bakolela yo bakolela o modelo so ngana tika bana nanga abi nanga deni bi ba bazolelo ba bana nanga ba baolela yo baza bana nanga ngana bi abalo bi oui abi bana nanga mutu baolela yo
so ngana tika bana na nga balela o modele oyo abi toke su na mboka mosusu toke su na mboka mosusu alakisi nga mboka mbo abi na nga o Belgique na moni su bato modele bazolela mama Deline nzambe ozalaki wa po bundela ye nzambe poko osali biso boye alobi ozoyoka maloba bana na nga baoloba kuna ozoyoka maloba bana na nga bazoloba puisque naleki nafandi ka kimia alobi sikoyo ngai nakopermettre te bana na nga balela modele nakopermettre te balela modele abi na nga toke su na mboka mosusu toyebwe France na France lisusu bato kolela bato babimi abitalaka sango wana le ezoyoka na lobi mpo ndenge ozaka na koma boye le mobali na nga olamuka anga mona o kaka olamuki ta sala bo azongisa ne banga babenga bapompier bayebwisi okufaki engezela bongo ozomona engezela bongo me tala siko modele bana nga balingi balela na moni ya France ndenge nzambe alobi na ngai alobi na nga Deline yango na ina yebisa yo ke yo bandeko na nga nzambe ayebisi nga boye abe Deline alakisi yo kutu ka 4 pays oyo nalakisi yo ka 4 pays mais soki na bina lakisi yo nayebi so ke na monde entier abi na monde entier bana na nga baolela yo abi na monde entier bana na nga bakolela yo Adeline yango nalingi ndenge ozozonga boye longola na makanisi na oke nazozonga mpona fami na nga longola na makanisi na bandeko na oyebisa bino nzambe abi longola na makanisi na yo ke nazozonga mpona fami na nga tia na makanisi na oke nazozonga mpona bana nzambe nyonso na monde entier nzambe aloba na nge eloko wana alobi nango ozozonga mpona fami na yo te Adeline ozozonga mpona fami na yo te tia na mutu na yo ozozonga mpona bana nzambe nyonso oyo baa na monde entier yango yo ozozonga mpona bango ngana bie namoni modele baleli ngai modele baleli ngai donc nazaki na émotion moko nayebisi bino nayebi kutu nde na kokompare émotion ngai badizaki nango te po ezalaki lokola ndoto te ezalaki nayebi te so na obenga o ndoto to na obenga oni nayebi te donc esprit na nga donc eza nga nzoto na nga nde elalaki na wana esprit na nga sikoyo mutu nzambe azotambusa azolakisa nga ndenge ezalelaki ndenge elingaki ezalela ozomona donc nzambe aloba na ngai yango bandeko na nga nzambe aloba na ngai yango aloba na ngai abi ntango na mutu na yo ozozonga kaka mpona fami na yo te ozozonga mpona bana nzambe nyonso oyo baza na mokili mobimba oyo baza na mokili mobimba na monde entier yo ozozonga mpona bango ozozonga kaka mpona fami na yo te donc nge elobake ozozonga kaka mpona koservir fami na yo te mpona kobondela mpona fami na yo te mais ozozonga mpona bana nzambe nyonso mpona bana nzambe nyonso baa na posa na yo abinga nzambe na kotika te bana na nga balela modele na otika bango te balela modele na otika te ozomona donc eloko nga na oyebisa bino yango wana aprele alobi na nga lezonga mais zonga mpona bana nzambe nyonso baza mokili mobimba nde esika nayaki kosusu nkabu nalamuki na moni nzoto esali banini nyonso esali ngabi seigneur o makambo nini nga namoni ozomona elekelaki ndenge wana bandeko na nga apres wana nazomona bato bazokomelanga mama Deline na bandeki kosambela boye nzambe alobi na nga nabondela mpo na yo mama Deline nzambe alobi na nga oza na esprit de mort wana nga moko awa namonaka baesprit de mort namonaka na kobetela binongo différence oto namonaki ozomona donc nzambe ayebisi bato après nzambe ayebisi bato babondela mpona ngai ozomona babondela mpona nga esika nayaki komona ke bongo sikoyo ngai bato oyo nyonso nzambe alakisaki ngai balelaki ngai le nakufaki
o bakolela ngale na kokufa. Pourquoi pas lokwa non akufi na ngate? Lokwa non akufi te bazoluka koboma nga. Soki ye moko kutu nzambe oyo azobikisa ye azotinda bato bobondela mpona Deline, bobondela mpona Deline bongo ngai o nga namonaki bela bato bongo balelaki nga. Pourquoi pas nasenga lisungi nayebisa bango babondela mpona nga, babondela mpona nga bandeko na ngai nde yango bomoni nasalelaki mpe video wana lisusu mpona yango na banda de akoyebisa no bobondela mpona nga, bobondela mpona nga mpona yebi ke nzambe azotala bino bato bolanda nga la majorité boza bana nzambe. La majorité ata yo olanda nga okanisa nzambe ayebi yo te, nzambe ayebi yo mpo mambo nga naloba bavideo oyo nga nasala so oza no ya nzambe to kosipota yango te, so oza ya nzambe to kosipota te mpo ebimisaka moto, ebimisaka moto ozomona, ebimisaka moto bavideo na nga. Bana nzambe te bazikaka, bazika surtout so ngosala eloko mabe na video na nga bamona kwa bango makambo, bamona kwa bango makambo. Yango nde nazoloba ke nzambe azongisaka nga jour yango mpona bana nzambe nyonso baza mokili mobimba ozomona. Alobi na otika te bana na nga balela, yango nalobaki nayebisa bino bobondela mpona nga. Doki yango na ngai nayebisa bino yango wana. Donc le bobondela mpona nga, kobondela bobondela mpona nga, yango esalaki force. Le 27 ans naosala video oyo nasalaki bavideo asuki oyo nasalaki wana oyo nasenga bino bobondela mpona nga. Nzambe alamusi papa Didier, alamusi abilamu ko intercede mpona mwasi nao. Papa Didier alamuki laka alamuki abandi kobondela, abandi kobondela, abandi kobondela. Nzambe atalisaki ye makambo akokai kotalise na mopuse kaka naloba na mapata bitumba ezalaki makasi, ba ange bazobunda. Nzambe bozomona bitumba, bitumba makasi ya bien, nazomona bitumba makasi na mapata bwabi ye mota msuku ta oloba nkaka na mapata kuna bibi grand bitumba makasi. Nzambe abi ba ange soki Mikael to na bosa mpoka salali ange abi eza ange Mikael to ange Gabriel na baninga na ye bazobunda contre banguna, contre ba ange ya Satan mpona mwasi na yo, bazobunda mpona mwasi na yo. Nzambe ayebisi bitumba eza makasi me bobanga te, nga nalongaki abi nga nalongaki epi na kolonga ayebisi ebongo abi na kolonga bitumba ya makasi me bobanga eloko te, abi bobanga eloko te, nga nalongaki epi na kolonga bitumba ya makasi. Wana papa Didier azomona abi grand bitumba azomona ka na mapata bitumba makasi baobunda wana. Tozalaki ba le 27 oyo na ndosa video wana epi akomona susu bato mo mibale bazalaki devant Dieu mo boya statue batelemi balati soki biloko nini yango wana lobaki wana batelemi devant Dieu moko boye statue moko boye ya Dieu moko wana bazalaki kosambela ya otelema. Après amoni nga siko nazokende na nzela amoni bango baluka babwakelanga moto nga mpe bamopana kangi bamoto yango wana puissance mo ebimi na maboko na nga nakangi bamoto yango mpa na komisa moke na bwaki na mabele ozomona. Donc ezaka nde ka bapriere nga nazongisa so baretour espirituel te, nazongisa asu te. So ezalaki kozongisa nga mona ndenge nga nazongisela bango moto wana ozomona. Nayebi te so eza bandako ozongisa eso mpe ndenge nayebi te me tutalaka nde nzambe omemela makambo yango wana. Donc nazongisa asu baretour espirituel te. Ata bato balingaki koboma nga basali bamakita na bango ebele basali bamakita na bango baboma batimuni libulu mpo bakunda nga no baka libulu wana ezosipama na kombo na Yesu. Nalobi teke bakota na libulu wana poso na bina bakota na libulu wana bakokota ozomona. Me yango te nzambe oyo abengeli biso bible bina so tolinga banguna na biso. Bon eloko nayebiselaki bino yango wana. Epi moko su namonaki nayebi so minute ya mpona lobela moko su namonaki wana ezalaki namonaki onkala mingi te kaka na semaine na suka oyo kaka namoni boye nalalaka boye nasisi kobonda nalalaka boye nazomona le nalali boye nazosentir nazolemba ndeti nazokende
après na ke se trouver quelque part ba memanga bato ebele ba memanga bazo tozo kitana bato wana na libulu munene tozo kitana bato wana na libulu moko ya munene bandeko na nga na bandi koloba au nom de Jésus botikanga bazo tikanga te bazo kitana nka na libulu bato bazo lobelo ko moko te nazo mona pe bato ango te nazo senti kaka bato ebele bakainga na nzoto bazo kitana nga na libulu wana nazo au nom de Jésus nalo bango na nom de Jésus Christ de Nazareth nga te nalo bana linga na kombo na Yesu Masia de Nazareth ezo simba te na lemi na penga si na lobi na kombo na Yesu ezo simba na ngote na sani na tiki na mitiki na to bandi ko kitana bango libulu munene tozo kita le to komi place mo ngabi nata na place on ba okita banda to bande ko kita to koma te nata la kana sebo batu bakufa bibembe batu bakufa nesi bo ngabi bukita ngande na libulu akufa ngabi bukita ngande na libulu akufa ngabi na lobi na pe au nom de Jésus na lobi ezo simba na nte na fani nanka to bandi ko kita na bango to ko makasi kamo pa to bloquer nanga na bango to bloquer to kokasu ko kita te ndi sikoyo mbala moko to na yoka na libanda kuna mkonzi na banga bandi kotuna botelemeli nini lo ni bo bloquer bango bato bazaki besprit méchant to yoka besprit méchant na sango wana pezaki besprit moko méchant na yebite soki baza bato bavivwa na mokili oyo soki baza besprit kake na yebite bango bandi koloba mokonzi tozokita na ye me tokomi kaka na se poto déposer wana mbala moko tomoni to bloquer to koka sute ba moko babandiko namoni na kati ya libulu ezaki munene penza ezaki pe mulili penza te éclairage pete so na tali na se nazomona bato nde bakufa wana mbala moko nga pe nazalaki na nka ya kolemba wana mbala moko na yoka bandi koloba me koma mwana mwasi oyo aza nani ojisa aza nani tozosala makambo nyonso akokokufa te ojisa aza nani so totie malade na nzoto ne malade ezosimba te ebimaka soki tosali eloko nyonso tozosala na nzoto ne ezosimba te liwa doki ye akokufa te ye nani yango ye nani nayebisi bino libulu wana etondi na bato nazosanti bato ebele bato yango bazotambola dans l'espace kaka na libulu wana bazotambola dans l'espace kaka na libulu wana do baye wana ebele me koma bokokita te koma bango mpe baye wana bameka kokitanga babinzeli eza te odonge ye na se na biso na eboti lokola vitre moko eloko moko wana donc nzela kokita eza te donc ebloke babandi ko regrete bongo tokosala wa tosala nini opende loka munene tosalaki ye babi opende rataka bango te ndenge nini ye ezosimba te opea tosala yango so tokomi na suka na mutu tosalaka système oyo ndenge nini système oyo ezosimba te mwana mwasi oyo aza nani mwana mwasi akokoma 2022 te akokoma 2022 te me koma azokoka kokufa te ngesika nazalaki nazoyiba pe te baza telme ebele libulu mobimba bango na bengaka bademo na libulu bademo do nayebi nanga pe te ndeni na kosala mbala moko wana nazoyoka kaka kuna na likolo kuna ndenge eyindaki intervention moko oyo eyaki nayebi nde na bimila esu kuna te intervention moko eye oyo esalaki penza doki somo na santi penza Timothée mususu na santi makambo échanger na ndenge bazozwanga bazobimisanga na libulu do na comprendre ki te doki makambo moko elekaki na somo nde bayaki kobimisanga na libulu wana kobimisa babimisinga na libulu nde naye kosusumuka boye naye kolamuka na mbetu mbamulena naoki ya kolemba na kati naoki penda ya kolemba penda doki ezaki vraiment doki nayebi te nde na oloba ozomona sikoyo yango nakamwaki lisusu ke bandoki oyo bameminga na libulu akufa mpona kufa
bazoloba ke biso toyite ke akokota 2022 te bazoloba bongo bongo siko na yo oyo biso tobengaka prophétesse na oyo tobengaka prophétesse yo susu ke koloba ke nga na okota 2022 te yango nakamwaki eloko yango vraiment elekelaki nga makasi bandeko na ngai elekelaki ngai elekelaki nga tellement makasi yango moni nabondelaki ndele nabondeli nzambe alobi na nga aza aye te alobi deja nzambe ayebisaki nga ke batie mwana na obetongo nsima ndenge babai na nga bapiblie foto na nga na monde na bango oyo akozwa nga na groupe ya bato bakozwa nga bakopesa bango prime makasi wana ezalaki avant deja donc sikoyo na ye sikoyo la ser na biso oyo nzambe alobi na nga ke ye mokonzi na bango atiaki ye groupe moko na ser mosusu apesa ape baprofesi batiaki bango groupe moko na ye mpona na makambo oyo bazobundisanga ozomona na makambo oyo babundisanga yango ngai nayebi ke nzambe ayebisi nga ke nayebi ke mwana mwasi oyo aza ya nzambe ata moke te nayebi ke aza ya nzambe te aza ya nzambe te bandeko na nga aza ya nzambe te tokenda vana tiela bino audio na ye totanga lelo mpe na muta babakomi 2000 lelo na muta makomi mpenza 2022 malembe te 2022 oyo biso tobi biso na nzambe somo ozomona totanga makomi totangi liboso na Matthieu 7:15 totangi na Matthieu 7:15 totangi na Matthieu 7:15 elobi na biso gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Balobi bongo. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Wana totangi na Matthieu 7:15. Totangi lisusu na 1 Jean. Na 1 Jean 4:5. 1 Jean 4:5 elobi na biso boye. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus du monde. C'est ça. Donc, yango nalingi nayebisa biso ke eza na ba faux prophètes ebele. Ba faux prophètes, ba faux prophétesses baza ebele na temps oyo tozali. Na temps oyo tozali bazali. Bazali bazobima pe bazobimisa pe ba prophétie. Sikoyo ba prophétie na bango bapesaka eza ndenge nini? Bapesa prophétie moko ekokoka na oka na ba prophétie bana nzambe baopesa. Na ba prophète nzambe baopesa na bango ekokoka na kaka. Les ezokoka na bango ba prophétie na bango ekuta ndeni. Ba prophétie na bango ekuta ndeni. Tozo exemple la sœur na biso sœur Neneti Esther ye apesaka prophétie ke makamba Congo. Apesa mamba Congo ke ba char de combat moni ba char de combat na Congo na 2018. Apesa prophétie amonaki ba char de combat na Congo ekiti na Congo. Alobi ke makambo moko ezosala maka na 2018 oyo ti le 31 décembre oyo. Si le 31 décembre ya 2018 batu bakokufa ebele makila batu ekotanga ebele. Ozomona ye pa monaki kaka ba char de combat na ba mona ango ndeni na yise no ba char de combat le rekiti biso bana nzambe tomoni nzamba révélé biso tomoni ba sataniste pe ba moni ba yebi ke bibundeli moko ekiti na mboka oyo ba yeba ango ba yebaka bibundele kiti po na solo kita ndeko moko boy frère moko aza tellement na connaissance makasi na tuni me ndenge nini ser o nzamba koloba na ngake aza yete mais apesa ba prophétie ke bibundele kiti na Kongo biso pe tonga pe na mona pe ba bibundeli wana ayi singa bibango baza ba sataniste ba monaka maître na bango yebi
akoyebisa bango bongo akolakisa bango biloko na mpo bamoni yango me bakoyeba te ekiteli nini ekosala nini yango moni ye apesaki profesi wana ke ebimi ekiti na Congo na 2018 Congo bato bakokufa ebele na 2018 wana abi makambo eleka makasi na Congo makile kotanga ebele na 2018 tomona makila bato etanga yango kuna te tomona na biso te makila etanga ozomona toyeba profeti na accomplissement ya makambo oye a prophétiser pour nango nde toyeba ke profesi wana ezalaki ya solo eutaki pa nzambe to eutai pa nzambe te ozomona aloba na biso na 2018 makile kotanga kuna na Kongo makile tanga ye nango te aloba na biso na 2021 donc aloba kutu ke président moko abima te na bango nyonso président kobima te na Congo président akouta na Europe awa akita nde na Congo kuna akita na Congo nde ye mutu akosala na Congo abena biso na 2021 Congo ekobonga tokozonga na Congo na 2021 yango esili ayebisaki biso na 2020 avant 2022 enlèvement ekosalama na yoki yango na audio na emo enlèvement ekosalama biso yo tomona biso enlèvement te tomona biso enlèvement te ti tokomi na 2022 toyoka siko audio oyo apesi prophétie ke nga na okoma 2022 te yango nazoloba bandeko na ngai tozala mayele makasi ya lobi ke ngai nazopesa ba faux prophétie nzamba na kanda na ngapo na oya opesa ba faux prophétie yende kutu mutu yo kutu nde mutu opesi ba faux prophétie ma sœur na bengi o ma sœur poza congolaise lokola nga yo nde mutu opesi ba faux prophétie po ekokisami te ba prophétie na nyonso opesi ata moko ekokisami te donc oyesu kobakisa su prophétie na nga na kokufa ekokisami te ngai yo naza na bomoi ngai yo le 1er janvier nzamba otopesa tu message yebisa bana na nga na yebisi bana na ye boyoki yango olanda nga oyoki yango bozala na tiela bino audio yango boyoka vraiment eza mawa mingi na mokili oyo eza mawa donc soki tosuka wapi nzambe kazala na biso nzambe kaka azala na biso bandeko na nga bato aboye aopesa prophétie bozonga Kongo le bato bazonga Kongo kuna le makambo mosusu ozomona makambo mosusu ba prophétie na bango ezalaka na ba piège moko na kati mpona otia bato na piège makambo nyonso oyo lobe ekokisama nango te ata moko olobi suke nga na okufa ekokisami te donc oza na kizonga susu pa passer walesa mpona yoki ke passer walesa mutu lere okende pa passer walesa atio maboko na mutu ye mutu atiaki yo option lere ozie awa nde obandi omona yesu abandi obimela o zonga susu pa passer walesa oloba na ye ke option opesaki esimbi te mpo makambo oyo yesu oyo azobimela nga azoloba na nga makambo oyo ezokokisama te sala bongo conseil na pesi oyo yango na zonga susu pa passer walesa atia osu maboko na mutu yebisa ye option oyo otiaki kati na nga yesu oyo azobimelaka ngai mpona yoki ke le yokende pa passer walesa le ozongi alende yesu akomi kobimela yo yesu akomi kobimela akomi koya kopesa ba message yebisa passer walesa zonga su kuna loba yesu azobimela nga azopesa nga ba message ezokokisama te batia osu maboko bien maboko wana ekataki okomomona yesu ozoyimona azosola na alangi olobi yo lobi nalandi video na oti natia okate kutu periode wana me nalandi video na wana osalaki yo lobi batuni yo osola na yesu na monoko nini onasola na yesu alangi nga na lobi na langi ye pazongisinga alangi ale na comprendre bamo makambo alobi na nga bapesi mobali no mikro mobali na lobi ke asola na nzambe na langi nyonso yo moko mutu osola na nzambe olobi osola na nzambe alangi bavideo ni yali bandeko bolanda bavideo wana botala batunaki question abesola na nzambe alangi rondo boshoko bobo nzambe pa zongisi le rondo boshoko bobo ayo ye oyo kopesa prophétie yango ezokokisama te ngaso na osola na nzambe na sola na lingala kande na osola na bino boye
na osola na nzambe eza ma mingi ndeko na nga mwasi luka nzambe solo bongola motema luka nzambe solo luka nzambe solo nga na ndimaki te nzambe koloba na nga oza ye te na ndima te mais na mokili oyo fu tosatandre na nyonso na temps oyo tokomi tosatandre na nyonso po te naotiela bino audio na ye mais nzambe apermettre bato basala makambo baosala po tosali toyebake no kozonga mwana moto eza koya mais toyebi ngonga te toyebi dati te message ya mibale nzambe apesaki alobi Ester yebisa bana na ngai batika kotombola kombo oyo na minoko na bango nabisaka ya kombo mibale nzambe atangeli no kombo ya liboso oyo ebimaka balade ebimi ya liboso babimaka C19 nzambe wabi ntango nyonso bayatanga C19 wana ozoglorifie diable parce que se wana elingi elakisa serpent nga bise ne serpent bakoma yango na esabi ester na amayele koleka yo soki okomi s na e okotanga yango c soki otie c ya c ya koka na e okotanga yango c bato babilo la grande bamayele yango moni batie c ya koka elingi elakisa serpent 19 ntango ndeni nyonso bato bazotanga kombo wana oyo eza na c na v bazokoglorifie kombo ya diable mpe mibana na nga satan ntango azozanda azosepela alobi voila bazotanga kombo na nga chaque jour oyo bible elobi non toglorifie nzambe ntango bana ze baotanga nazwaki maladi yango ozotanga kombo na gloire ezozonga mpa diable alobi yebisa bana ndenge aza nazoloba nde makambo mosusu akotaka mbala moko na ngai boyoka wana tie bino audio boyoka ayokoyebisa ngai alobi na oyo babimisi likolo bana nzambe mosusu bazobenga yango kombo ya président oyo ya France oyo président France aza ennemi ya nzambe ntango nyonso bana nde bazotanga kombo wana nzambe abi bazozongisa mpe ka gloire pa diable nga biseni yanga nabenga yango Microsoft alobi abenga yango Microsoft ebo benga yango kombo oyo kolinga ndeko mais kobenga yango kombo ya président wana France te kobenga yango mpe kombo oyo bazopesa yango te parce que ozozongisa gloire diable ntango azonda bi voila na ndako wana batangi kombo nanga gloire ezongi mpa na ngai wana message na avertissement nzambe apesa biso message mosusu nzambe apesa biso bandeko mpona makambo etali kongo nzambe ayebisi ngai nayebisa biso boye tout congolais aza singa rouge atia singa rouge na ndako na ye atia singa rouge na ndako na ye bolingi bolata basinga rouge tolingi tolata basinga ya rouge tokolata yango année passée année prochaine te année oyo amen année oyo nga natuli seigneur Jésus de Nazareth alobi Ester eza difficile mpo moto acomprendre mais yebisa bana na nga bazonga na message oyo osalaki ya liboso na 2018 na kofunga bato intelligence bacomprendre makambo nini oyo nazalaki koloba oyo nga Ester nazalaki bato nzambe azalaki loba parce que nga nazelo te oyo nzambe azalaki koloba abi nalobaki boye makambo moko ekosalama na 2021 bana na nzambe ebele bakokoka kosupporte yango te après na kati ya makambo wana alobaki boye 2000 okaboli 2000 te apoti 2018 okaboli 18 na 2002 eplace wana libulu moko efongwamaki seigneur abi Ester nalobelaki seko retour à Jésus eza wana retour à Jésus eza wana alors avant retour à Jésus ndenge komama Congo lokola eza pays prophétique makambo ya Congo balobela ngo na Psaume chapitre 2 lokola Congo eza pays prophétique lokola bato bakokima na Congo il faut etangolama avant kozonga ya Jésus amen alors lokola na video wana nzambe alobaki na biso soki ndenge biso tozokanisa te alobaki na biso 2021 yango wana akosala likambo ya Congo epuis biso soki nzambe asala likambo ya Congo eza te tozongi mbamono
so nzambe asali likambo ya Congo sikoyo bata bamboka oyo biso tovandi do wana sikoyo professeur apesaki ke Congo ekobonga na 2021 wana eza nzambe moto ayebisaki abina kosimba bango bakosala bino bolamu ndenge baegyptien basalaki baisraélite nzambe okobima na bamboka oyo cela veut dire makambo esalami na Congo tokokende te mpo tokozala na aéroport moko te tokokitela na mboka na biso lokwa makambo yango esalamaki te oyo alobaki esalama avant 2022 do na 2021 esika ozali yebake bajournaliste bakoki koya kovisite yo koya koyebi soki donc qu'est-ce qui se passe na mboka na bino yebisa bango nzambe asali likambo na Congo wana makambo nzambe oloba ayebisenga alobi boye lokola ba Microsoft oyo popala biso na Angleterre bakoyisaki on déjà lobi que non faut qu'on soit plus RFID soko zongi na message wana na pesa komona plus RFID pe nzambe alobela biso yango lero wana ezaki bata moko siko nde komi mutu nyonso ndenge bazolinga basala nde bazolinga bapusa yango bazolinga ekoma mwana soko abotami batie ngo mbala moko bana babote base me nzambe akostope bango parce que ta makambo wana ekoki te akostope bango na makambo asama na Congo parce que bato nyonso bayibi ba Babylone la grande bayibi bango batalaka Congo parce que bango bayebi prophétie ya Congo koleka ngai na yo bayebi yango nzambe sikoyo azoyebisa biso bakongolais boye oyo tozomona na Congo nayebi makambo elekaka na Congo te bandeko mpo nalanda te seigneur jésus bando oyebisanga bo alobi Félix asalaki so biloko mo le 13 soki mitingi so makambo alobaki wana alobi makambo Félix asalaki wana le 13 spirituellement eza makambo mibale esalamaki ezalaki mokolo bitumba ebandaki na mboka na biso wana spirituel et puis même makambo oyo asalaki wana spirituellement azalaki kopesa po Félix aza mokonzi te azali ka mutu batiaka wana za spirituellement azalaki mpe kopesa mutu oyo akokamba Congo et non zwa pouvoir na yo wana boye pouvoir ki moyibi nzambe alobi boye bitumba na biso ya Congo ezwaki 2 jours ebandaki le 13 esili le 15 seigneur jésus ntango azopesanga bandeko na opesa bino baverset biblique ya 1 Samuel chapitre 6 1 Samuel chapitre 6 ici. Sauf qu'on sur 1 Samuel chapitre 18, verset 11. 1 Samuel 11. Nous avons besoin de boy. Makambo oyo ezosamba na mboka na biso. Ye muta permettre parce que alobaka boy na vidéo na saka liboso. Soki na tia na mai. Nga pene na zana biloko nga na tia na mai. Ayebaki na ta oyo. Bandoki. Bato nyonso balukana bakoluka baya na Congo batia babase na bango na mai ayebaki yango wana ezolinga tolo bakota comme ça osaba olikambo amen nzambe azosenga biso boye bandeko tozala na kimia mutu moko te bakobengane na ndako esa jona seigneur jésus confirme lenga sobi Esther mwana na nga moko te akolala libanda eza te mutu asambela na biso te abanga ensemble oyo aboyi kozwa Microsoft nzambe abi Esther yebisa bango moko te akolala libanda nakolovuvoir totelemaka nde totelemi neti tolobaki non ezalaki biso te ezalaki nzambe moko ayeboloba non ye moko mpe nzambe moto akobimisa biso na kati ya makambo amen jésus de Nazareth ayebisinga babiyebisa bana na ngai oyo bakangisa biloko te bakangisa biloko lere esa susite obima amen ntango azebisanga bisene oyo eza dernier avertissement alobi nanga wi oyo baza na biloko ya lia te baprovision baketia biso nzambe alobi dernier avertissement tobima ale bototia su baprovision botia tokesomba biloko ya lia okoka te na ntango ki oyo tokotikala awa nde tozwa biloko na biso esabi biso tolie mosusu mpe tokenango mais faut oser là ainsi par l'Éternel. Dernier avertissement c'est pesami. Et bien aimé.
nzambe abe bato tolongola kobanga tozala na kodanga ata mokie te. Yesu atikaka bana na ye te. Daniel nzambe atikaki ye te. Daniel nzambe atikaki ye te. Soki kutu Daniel bakotaki na kati ya libula balion, nzambe akangi monoka balion, biso nzambe akotika biso te. Donc ezala kaka na no na yo, na kati ya no na wana nzambe osa nzambe akofungola biso baporte. Baporte wana azolobela awa bandeko ekoloba teke na nzambe afungola biso mba lupango, non, akopouvoir mpo na yo mpo tozokende toza so na RT. Nzambe osenga susu crainte eza makasi pa bana nzambe. Seigneur Jésus le Bible. Prophétesse moko naloba ngo bongo. Eza la prophétesse moko azoleka za ko ambrier bana nzambe l'internet. Na yebi tealité. Aba zo bisaba na nzambe kena relaxe ba metete ndeli bozonga Congo makamba simoki mbango nzambe abena yebisa bino boye. Bato bolanda ye. Komone bandana a. Nzambe amena yebisa bino boye bandeko. Oluka na 2022 bomoni susté. Abungisi bana nzambe ebele. Aza mwana nzambe te mwa mwasi wana. Tana bando samina nzambe bise Esther kanda nangeza likola mwana wana. Abungisi bana na nzambe ebele na ba fausse révélation. La fausse révélation. Nzambe te mutati naye. Aza na nzela moko te kolakisa bato keno nzela kongo yango. Bato ne baboyi kokolo oyoki. 2022 bato baoluki bamoni système. Parce que nzambe atikilaki etan. Voilà le message nzambe par sa grâce. Seigneur Jésus ayoka mama parce que na mekiba ndike kolimbola ba message na ye. Nasi boyoki ndenga lobi. Nasi boyoki. Natielaki bino presque mobimba. Na ete so boyoki yango bien, je crois que boyoki bien. Natielaki yango bino presque mobimba po boyoka ndenge alobeli abanda ele koloba makambo mosusu azoloba lobaka wana na comprendre pe mambo malonga te. Après donc ye moko nde nalandi awa alobi na bato ke na yebisaki bino avant 2022 enlèvement kosalama. Avant 2022 tozonga Congo après enlèvement esalami, mais eza 2022 o bokanisaki te alobi yango awa siko akoyebisa su bino ke eza 2022 o nga fai na kufa avant 2022 baomona nga te na okufa. Avant 2022 baomona nga te na okufa. Aoyebisa bino suni eza 2022 oyo te ou bien 2022 o wapi lisusu. Te nzambe ayebisi nga aza ya nzambe te. Ayebisi nga aza ya ye tabi maître na bango, mukonzi na bango, mutate ye atie na groupe moko na ser mususu. Donc bango bazaki na groupe wana pona kobundisanga. Ozomona. Donc yango yo ba échoué à 100%. Ba échoué penda makasi. Makamni nyonso alobi ekokisama te pe alobi nga na okufa ekokisami pe te ngai yo. Nalakisi pe nzamba mpungutu lendo. Nzamba fumuki mbangu aza na bomoi. Nzamba fumuki mbangu aza na bomoi. C'est ça. Nalakisi yango penza. Ozomona. Donc eza vraiment pasi. Seigneur Jésus le Bible. Prophétesse moko nalo bango bongo. Eza la prophétesse moko azoleka za ko ambrier bana nzambe l'internet. Na yebi tealité. Aba zo bisaba na nzambe kena relaxe ba metete ndeli bozonga Congo makamba simoki mbango nzambe abena yebisa bino boye. Bato bolanda ye. Komone bandana a. Nzambe amena yebisa bino boye bandeko. Oluka na 2022 bomoni susté. Abungisi bana nzambe ebele. Aza mwana nzambe te mwa mwasi wana. Tana bando samina nzambe bisi Esther kanda nangeza likola mwana wana. Abungisi bana na nzambe ebele na ba fausse révélation. Nzambe te mutati naye. Aza na nzela moko te kolakisa bato keno nzela Kongo yango. Aza na ngote. 2022 bato baoluki bamoni système. Parce que nzambe atikilaki etan. Voilà le message nzambe par sa grâce. Seigneur. Donc na mukuse Sœur Esther
nazo bengo Sœur Esther po oza congolaise lokola nga oza sœur na nga nakoki kobwaka o te atako nzambe atalisi nga ke oza na misala mabe oza na misala mabe nzambe akonfirme nga yango mpo nga liboso na nda okanisa le nayoki yango nakanisaki eza ka jalousie moto esali yo wana opesa o message nakanisaki eza mpo nayebi kolanda video oyo nakanisaki eza jalousie moto esali yo mpo nga nazolobela mpe makambo ya Kongo me nzambe ayekoloba na nga oza ya ye te oza ya ye te siko nga na oyebi soko mamba Kongo so oyebi mamba kimbangu te oyeba mamba Kongo te nazoyebisa o soko oyebi makambo ya kimbangu te oyeba Kongo te nayebiso bato nga nakutana na bango nayebisa yo bato nga nakutana na bango fumu kimbangu boye kipavita boye nayebiso so banani yo nakutana na bango baguerrier o babunda po na Congo o bakufa na mille soki 400 soki combien kala basiècle avant nga na botama nakutana na bango boye makambo ya Congo eza na ba réunion spirituelle ezo salama eza na ba réunion munene spirituelle ezo salama nazo yebisa yo yebi biloko wana te oyeba pe biloko wana te oyeba ngo te makambo ya Congo senki mbangu oza te makambo ya Congo koso oyebi makambo ya tata Simon Kimbangu te oza te ata moke eza te bozo comprendre te pourquoi liboso tobandeki koyeba te na nga na ndo oyeba te nzamba mpungutulendo na ndeko moko abina mama Deline natuni ndeko na nzamba mpungutulendo elakisi nini abina nga elakisi ka le Dieu tout puissant pourquoi ozoloba noka le Dieu tout puissant te ozoloba nzamba mpungutulendo le Dieu tout puissant ye wana nzamba mpungutulendo nga na bile ye moko azo se présenter pa na yo abi ngai naza nzamba mpungutulendo ye moko alobi na ona kombo wana na bato mosusu baza baluba nzamba azokeloba ne nga naza nzamba bakoko na bino nzamba mpungutulendo azoloba ngo na Kikongo nzamba mpungutulendo ao se présenter bongo ye wana ka tobenga mawenja nangina biloka bongo siko ngana ke koloba ka le Dieu tout puissant funa lobaka nzamba mpungutulendo ndenge ye moko azo se présenter na nzamba mpungutulendo nzamba bakoko na biso ye wana nakoloba ye tina ti nalobaki yango siko nga ndenge naza na nga boye mama Deline na yo Sœur Esther nga nalobi yo oza ya nzambe te yo lobi nga naza ya nzambe te toza siko ana mokili oyo bien nango mpona temps oyo nzambe azokomibombisa masu te toza ana mokili oyo oza na mokili oyo nga mpe naza na mokili oyo tokotala nani oyo bakoluke baomona ye lisusu te tokotala toza awa yo lobaki okima réseaux sociaux po balingeki baboma yo soki ndenge nini wana mais okima réseaux sociaux po makambo oyo loba ekokisama te makambo nyonso oyo loba ekokisama te yango okima réseaux sociaux okima po makambo nyonso yaka koloba ekokisama nango te yango okima nao ozomona mais ekomi temps o bamisu balobake mama Deline wana eza lokwa bapolémiki kolanda bango te tika bango yo sala mosala nao omoni nzambe lo na oyebisa bandeko nyonso bolanda nga nzambe abeti nga vérité na mbunzu te mpona aka koloba na bino ke ogene de prière ezalaka boye te abeti nga vérité mpona bongo te abeti nga vérité na mbunzu mpona makambo ya boye mpona yebisaka bino intel aza ya ye te intel aza ya nzambe te tel aza ya nzambe te yango nzambe abeti nga vérité na mbunzu na nga naza na adonker soki bato mosusu balobake te aza ya nzambe I don't care ni non nzambe la donc naza na nga kuna te soki bato balobake aza ya nzambe problème te po baza groupe ebele baza ebele siko nzambe abeti nga vérité na mbunzu mpona bato aboye funa dévoilaka bango yango nzambe abeti nga vérité na mbunzu abeti nga vérité na mbunzu le mutu alobi ke nzamba mpungutulendo aza nzambe te
nzamba kimbanga aza véritable Dieu te ngana na ko bima na bi nzamba kimbanga aza véritable Dieu yango nde babete nga vérité na mbunzu yango babete nga vérité na mbunzu babete nga vérité te poka na ya na loba na bino ke o nini ke ma jeune de prière faut ko sala ka boye eloko boye faut to sa te yango babete nga vérité te babete nga vérité pona makamba boye tala ndenga zoloba Jésus Christ de Nazareth alobi tozalaka na confiance na ye boye omona ka lokola bana nzambe tala bato baloba me amele akomi na mauna bato baboyi koloba me po bato wana pe wana tamsule basisa ika basambela epe ponanga nzambe mama de na kufa boye ponani ye mutazo pesa soki bana nzambe bazana basambeli ponanga otomona donc yango kaka na ngeki na yo kisabino po boyeba ngana oyebisa bino baobozalaka na ye bobondela nzamba lakisa bino nani obozalaka na ye bobondela nzamba lakisa bino Sœur Esther oyo aza nani nga nzamba lakisinga nakokosela mutu likamu te soki ezalaki nzamba aloba na nga te nenga natia bino ka odo nenga noba bandeko pourquoi kosala boye toza biso na biso bana nzambe pourquoi makambo oyo bademo bazoloba bandoki oyo bamemaki nga bazoloba akokoma 2022 te ye mpe bamota makambo bazoloba yango vraiment donc eloko na ngene yebisa bino kaka yango wana loba oyo bozalaka na ye bobondela botuna nzambe soki azalaka nani soki boza ya nzambe aotika bino te komi ntan oyo nzambe aotika su bato mabe na bato malamu basangana te aotika lisusu te nayebisa bino kala te bana nzambe babandolandaka basheni oyo bango baokomprendre ke eza ya bana nzambe yango bango bandolandaka bato bango baokomprendre ke oyo azalaka ya nzambe baoyo bazalaka na baoyo ya nzambe te bana nzambe baolanda bango su te balanda bango su te nzambe abeki eza su tan oyo azosangisa bana ete na mamu nyonso aokabula biso bango mpenza baotikala ko bazopesa bamessage na bango kaka bazolandaka bango bandoki na bandoki telema baza mpe bele bango na bango bana nzambe bakolongwa kaka wana lokola kaka tokomprendre te bana nzambe bakolongwa kolandaka bato lokola bango baolanda su bango te vraiment nzambe azala na moko na ndenge kaka boyoka makambo yango ndenge elekelaki na audio oyo nga nayokaki en tout cas nzambe aza tellement malamu eloko mosusu na koloba erepusa na koloba ngo na video mona osala na koexplike ndeni bitumba ezalaka ndeni bitumba ezalaka soki mutu periode wana ezalaka na baperiode bitumba etikalaka avi mobimba te mutu azaka na bitumba esprit de mort te yango monaka basalaka mbangu ozomona na oyo nazosentir nzambe ayebisinga te me nazosentir on dirait ke nzambe ayebisaki bango soki kaka ne oyo esili bokoki ete bosimba ye lisusu te mpo nzambe asala yango prochainement na obetela bino ndenge elekelaka nga na 2002 nde na nga kokufa ndenge elekelaka nde nzambe alobaka na bango ke ekoki na obetela bino na osala yango video na sika mikolo oyo na osala su video en tout cas bandeko nyonso bolandi nga boyeba ke nga mama Deline nzambe abeti nga verité na mbunzu mpona na koyebisa bino te ko bojenaka bosalaka boye yango te babeteli nga verité na mbunzu po soki mutu alobi likambo boye mutu alobi mama Deline aza ya nzambe te nga mpe na ye nzambe soki alakisi nga mpo soki nzambe alakisi nga te ata mutu alobi naza ya ye te soki nzambe alakisi nga te ke mutu wana aza nani nakoleka te naloba mabe mpona mutu wana ke aza ya nzambe te boye te nakosalela yango te ozomona wana vraimen ata na nzambe aosepela na nga te ozomona soki nzambe alakisi ngai mpe mutu wana aza ya nzambe te nakoleka naoloba aza ya nzambe te soko verité babeti nga na mbunzu yango nde koloba yango nde bato bakolanda ete mama Deline aza na raison yokanisi bato baza bana mike bato balanda biso na televizio seki baza bana mike nga mpenza nake ebungisa na nga kaka bato nzela bato balanda baza bana mike bazo koetudie makambo nga nazoloba te bazondimaka bindimela ndenge wana mpona ke ebungisa bato nzela
nzambe na ngai nzambe en tout cas bandeko nzambe amona biso azala na biso temps ekomi mabe il faut to comprendre temps ekomi mabe eza na bato ebele na mokili oyo kosoka azoloba eza satan ye moko akoti kati na ye satan ye moko akoti kati na ye azoloba bomoni nga nayebisaka bino makambo mosusu anga na bi nzambe alobaki na nga ndenge badoteya sikoyo ye moko abandosola na bana na ye moko moni nazala na ata mosusu na bonde nde na bandi koloba boye bino mo boyebi na makambo mosusu soki nabongisi makambo mosusu na feye nde na banda koloba ta makambo mosusu ebandi obimaka papa makambo mosusu omwa na baexemple mosusu eyelangaka 6 place nabongisaki yango te likambo moko boye esamelaki nga ndenga na oloba likambo mosusu pa ememi likambo wana ye pa ememi likambo ye ememi likambo dozosenti mpenza ke nzambe nde moto atravayaka kati na nga ozomona ndenge moko na bango do monguna satana moto azokota kati na bango bayebi bible satan ayebi bible wana tokosana te satan ayebi bible makasi ozomona do lere azokota kati na ye azoloba aopesa baverse biblique mpe aopesa aoloba na bino mpe jésus christ de nazareth oyo wapi ozomona donc temps ekomi mabe vraiment temps ekomi mabe nzambe azala na moko oyo alandi nga na video oyo antuka nzambe amona bino nalobi ebele esengelaki kaka naloba mpo makambo oyo eleka donc nde nalobi boye eleki nango conseil paster Esther nzambe alingi yo eza na otrota te na mokili oyo mpo oluka le véritable Dieu luka nzambe ya kimbangu ye nde mutu asimbi makambo ya Kongo luka nzambe ya kimbangu ye nde mutu asimbi makambo ya Kongo donc okolobela makambo ya Kongo na bosolo te so oyebi te nzambe nini oyo aza na bakongolais okolobela makambo ya Kongo te na bosolo soko na spiritualité obimisa yango soko oyebi te nzambe nini oyo asimbi Kongo so oyebi yango to okolobela yango te siko nzambe wana aza nzambe afumuki mbangu nga namonaka bareunion oyo ezosalama bespe basetre na biso nga namonaka nde baosala bareunion na besprit na biso bato toza vivant tozosala bareunion mpona makambo ya Kongo ozomona donc yango wana nga vraiment nzambe ozalaki tellement sike nga na okufa na nga ozalaki tellement sike na mabongisami nyonso bobongisaki bozalaki tellement sike nga na okufa yango moni boregrete zero ekokisama te bandeko na ngai le 29 nzambe atangelaki nga kombo ya mutu oyo abebisaki elamba oyo eyaki antuke atangeli nga kombo mutu oyo abebisaki yango eza place batongaki yango vraiment eza pasi na obeta na video oyo ezoya na olakisa na elamba na nzambe aexplike nga mpona elamba po elamba ngo eza na basigne bino mo boyebi biso bana nzambe tokoma kotala basigne na elamba nde eza na basigne wana nzambe aexplike nga ndenge batravayaka na basigne wana nde na kosala yango na bavideo oyo ezoya na kolakisa elamba ngo na katikati yango te eza na wana na kolakisa bino ndenge nzambe aexplikaki nga ndenge batravayaki na elamba wana bilamba oyo eza na basigne satanique basigne wana oyo toyebi donc yango wana na olakisa bino na explike mpe nde nzambe aexplike nga makambo mpona elamba ngo nzambe aza na moko vraiment bolimbisi na bato nyonso bosepela te nde na tie audio oyo antuka bolimbisa nga babeti nga verité na mbunzu mpona makambo ya boye na otika mambo ya boye eleka te na otika te soki na bandika kotika bango boye babando bima mama de naza ya nzambe te aza ya nzambe te nga na okotela mutu wana mabondeli soki mutu abimi alobi nga aza ya nzambe te bomitungisama te so bomoni nga silence seke
non nzambe alobi na nga likambo na ete na okotele mabondeli nde na okotele mabondeli nzambe aloba na nga ndenge alobaki na ye ndenge alobaki na nga mpo na ye aloba na nga malgré makambo so mpe alobaki na nga mpo na ser oyo Esther nabosani na nga yango nabosani nalamukaki nango te vraiment ndenge alobaki na nga yango mais soki na bolingo ne so alingi azongisa soki amoni ke eza important azongisela nga so azongiseli nga na oya explike bino soki esengeli ke na explike bino makambo nzambe alobaki na nga mpo tozoloba nga mpenza bobima na bino boloba ke mama Deni aye kodetruire bato na bato yango baoyoka bino baloba te ye azodetruire biso te biso kutu to azolakisa biso nde nzela mpenza baloba na bino bongo kaka bino na bino bandoki boza ebele bino nde bose soutenir bino na bino eza genre na bino wana kutu opekisa bino te bino na bino bokosepela boloba bongo ya solo nga mpe namonaki ye nga mpe namonaki ye me biso toza na biso mpe kaka biso na biso bana nzambe mpo ekomi bongo eza so temps oyo tosangana su na bato mabe te tosangana su na bango te tokomi bato na bato ozomona donc nzambe amona moko na video oyo natiki bino kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.